eza likambo ya esengo. En tout cas moninga na biso ndeko na biso koko ya bana po ya journée mingi koko voilà koko ya bana alongoli biso na mwa soni mwa ndambo soni po malgré ba minzemba tozana ebele mais alongoli biso mwa ndambo soni. En tout cas vraiment eza mokolo esengo même na lola nzamba za ya kosepela po ekela moko atosi liloba na ye. Donc voilà. Vraiment ça fait du bien. Tango tozo kokisa moi liloba nzambe to fokisa mokano nzambe et ça là quand même bien. Portugais. Des chats. Père de mes enfants, je t'aime beaucoup. Voline! Les recommandations bibliques. Voilà. L'homme quittera son père. Ndenge moko pe mwasi pe akotika baboti na ye. Et puis bakosangana bakomi eloko moko lelo ndenge maswa kuna mwasi na ye bakomi eloko moko batiki baboti. Le choix ya ozala para maswa que vous t'avez pas na auto yemo. Non non, vous t'avez pas na et vous t'es pas na ngate donc on est ozala bien té. C'est d'abord pour moi un petit frère que Dieu m'a donné et puis to fandito ba parcours eza mambebele. To kutana na théâtre mais et Koko Mabandeko, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ils ont destin et ça Sarabatou. Et Bolongo est dans le stade qui a collègue, na collègue. Bolongo dans le stade il y a petit, na vie naïe. Comme il y a na leki. Boyoka. Ma femme, mon épouse, la mère de mes enfants, Mourezolane Mingi, Boubou Yahi, Moukena pour confirmer na public. Geke Wanda Kento Mounou Tiki Lumbu Mouke Kufua. Singe me puede na mantoile mon. Je t'aime et je t'aimerai. Ah oui. Libala, ce n'est pas quelque chose où là le l'amour bien qui robala. Sinon vous allez vous séparer. Mais ngai na kozala ki parrain nanga nazolo ba ki bango wazana ba pareil ya bango moko. C'est-à-dire nous on vient en second plan. Il faut bango ba ebanini bazo sala.
c'est-à-dire bazana ba problème na bango ba osenga ba gérer na bango moko comme c'est aussi le cas avec nous. Vamos embora. Pangilomba kwanzali. Yandikana epima kenwoso. Epangiambe. Ufufamu. Wale bisola. Vamos embora. Vamos. Ya ya yes yes. Ya ya yes yes. Munalule lolonkule munalonga. Munalule lolonkule munalonga kaliswema. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire nabiso auto sailaka, ongam kopena sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka batache ya maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tout ça na ba savon, tout ça na ba lotion. Donc vous contactez puis sur WhatsApp. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Exemple télévision, votre chaîne de l'excellence, Barizi Baza, monsieur le journaliste, le vôtre. Grande majorité, Royer Babino Bozaï Belé, ou Botala Rabis, vous pouvez faire confiance, vous continuez à s'abonner très massivement. Alors aujourd'hui, tout ça la page rose, Maswaku, Fali Maswaku, Papa Maswaku, Boye bien c'est que ça rabino na théâtre. Le loza jour na y a mariage civil. À Balaki légalement na coutumièrement et puis à sali civil et par après tokende pe na milolo et rozala dimanche milulu ya somo dimanche toroyo kati o eza mariage religieux soirée dansante. Alors tellement biso exemple TV tozarawana toujours pour envoyer la bino musala avec son excellence en son entièreté tozawana pour envoyer la bino bilili boye ba et puis moi quelques interviews avec quelques artistes autres mona awa sur place et puis pareil à Maswaku eza Pakaloui Adolphe. N'habite pourquoi pour na qui est pour mettre un peu que tout dans moi la question car vite fait awa tout au long il y a manifestation. Mais laissez-moi dire un grand merci à Yannick Chamba Godson, patron Bogos. Bazwanyo sobatike la ngayo. Nzamba longola 10 ans na milimo batoma be yamna be abaxela ngayo abaxango pana yo. Yannick Chamba Godson boss amboka Julien Monamputu yegeto Kamazi depuis Montréal mon papouche mon papa Shekina Vumbi kala tête aux ana bonne année baninga baganga bonne année na décembre janvier babiso to ganga bonne année na mois de mars. Gros bisous à toi Vumbi Shekina. I love you, Master Ngai, selon mon cœur. Et merci à Jérémy à la merveille, moi, na mamie, clin d'œil spécial na yo. Merci infiniment à Babylon Sobalinganga. Donc voilà, tout ça, moi, une série de questions vite fait dans mon nid. Dada. Arrêtez. Voilà, tout poussana. Yalifa, félicitations. Hein? Ah, Baba la Kakadji. Donc, tout poussana, moi, Moukier. Darling Palata. Darling Palata. Voilà, pour que tous voyez à Zoraté. Darling Palata, s'il vous plaît. Voilà, donc, tous vraiment quelques comédiens au bazar. Ah, vite fait, ma personne impressionne à Bango par rapport à cette grande cérémonie. Il y a mariage civil, il y a Maswaku. Darling Palata. Bon, on a là qui sort un micro. On dirait depuis bonne année, Bandi dans mon lelo. Bonne année, bonjour. Merci, pareillement. Voilà. Tomonio Awa, toute belle, coiffure kitoko, olati kitoko. Merci. Maquillage kitoko. Merci. Tomonio Awa, na mariage à collègue na yo, Fali Maswaku. Impression dans les années. En tout cas, mariage tout d'abord, Zarali Kambo Sengo.
eza likambo ya mawa te kende toyaka air moto te bisi bilongi tozo regretter tozo lela non oyo eza likambo ya esengo. En tout cas moninga na biso ndeko na biso koko ya bana po ya journée mingi koko voilà koko ya bana alongoli biso na mwa soni mwa ndambo ya soni po malgré ba minzemba tozana ebele mais alongoli biso mwa ndambo ya soni. En tout cas vraiment eza mokolo esengo même na lola nzambe aza ya kosepela po ekelamu moko atosi liloba na ye. Donc vraiment ça fait du bien tango tozokokisa mwa liloba nzambe tofokisa mokano wa nzambe esala quand même bien. Mais kotala moi oyo to année oyo na remarqué bozoba la bébé dans palata malgré ba minzemba ngo me bolongwa moko ma mega gao mabe te oh barezi kobala eza tout d'abord ezaka rêve ya mutu nyonso. Voilà net biso no basi non pona basi na mibali omoni mobali yana mibali musu penako akokusa 50 40 pa na bango akoma condamner ba parents et comme soki na yebaka mais na balaka mosenga bokabolanga na ye ezara toujours kana mo ba regret moko boye ou ba retomber nango ko ya sur ba parents. Voilà ou sur ba seme ki do ba ndeko ya mobali wana ezaka rêve ya mwasi na mobali ke na quitter ba parents nanga po eza recommandation biblique. Voilà l'homme quittera son père ndenge moko pe mwasi pe akotika baboti na ye et puis bakosangana bakomi eloko moko lelo ndenge maswa kuna mwasi na ye bakomi eloko moko batiki baboti eza mokano ya nzambe. Donc soki comédien po totolama mingi est-ce que oyebi comédien mingi bane koleka oui mingi ezaki bondumba bopite nde bande kosillonner na rona biso mais sikoyo tango nzambe ekopesa biso bososoli tozongi sima totali parcours na biso ndenge ezalaki kotolama nyonso totolama tozwi mabolongo tobuki na se toyekomona ke te totambolaki nyamu il faut tozonga na nzela yango moni nzambe afungoli porte ya bénédiction na bacomédien nyonso ezaka ndenge oyo okoyambia lipamboli na yo po mosusu mpe bipaleleki ye mingi omona mobali avi na ye aye na nzela na ye tellement ye loleso enzombo eleki azwi nini abude libana no esai nini ezongi nsima mikolo kobala epusani lisusu ti mobali anakendaka nzela bwake baparcours mosusu yo mpo ke baparcours bwe ti boyaka kokutana ezwi mwa batemps mais oyo aza na bososoli azwi libala na ye boyokani na bino mpo libala ezalaka isifi boyokani mpo na nzimi na nga teke libala ezalaka atako bokola quartier moko ata bokola mapango etala na boye boza na bino kaka na mentalité moko te boza pe na éducation moko te mwa mukomprene bando ozala mais isifi kaka bovanda boyokana bo se comprendre bo tia makambo nyonso sur la table ba oyo nyonso bapembeni nsima bafamille boza d'accord na bino bobalana nyonso eza malamu. Voilà, nyonso eza malamu. Merci beaucoup Darling Palata. Moi ba dédicace no pa bato balingaka yo rapidement. En tout cas, na pesi ba dédicace na ngana bato nyonso balinganga. Bino nyonso bolinga Darling Palata. Tozali wana, on est là, je suis pour vous. Donc boyebi déjà place nous tokutanaka. Ndenge ni tosololaka. Donc nalinga bino mingi. Je vous aime. Dans le lolo koza mukole sengo mukola maswaku. Tozawana pona osepele sengo. Na babi dimanche pe tozali dimanche nde suite fait. Na sepela Darling ba midela tongisa ya ba maputa ou soit sera lati robe na ye ya soirée ba kitambala na ninga kanga ngo asa ngo mystique. Malheureusement non kaka kitambala te. Otongisi penza. Te na tongi pe tepo. Comment to eba kaka ngana eba ki to latango na coutumier. OK. On est comme on a coutumier c'est salami na zuma reta mais ça pas tailleur. OK. Ba tailleur en webi so rotike lambe comme explication tailleur a komio obenga lotongisa. Et ça peu moins compliqué. Na fula pour na bokanga fula te ba tongela nga pour na posa kaka. Donc ils aura moins temps mais ndenga bo monde langa. Na olata nanga ka bien et qu'on honorer ba maman. Et qu'on honorer biso basi na olata te ko muninga pour na yé pas muninga na lata ndenge mo boye ko dia ko laksa nzoto. Na nemo ezo honorer moi c'était non
non quand même moi si il faut quand même moi nzoto on peut à temple nzambe quand même toye bangoti mo faut bomba nzoto tene ti bonoko koza na sengle oya pamba mais nazo mo chemise na tseli ko poani nzoto eza temple mais mo se pe sengi mo mpepe dzwama mo bua ka mo lokolo donc bua ke ngo kuna donc aussi le lokolo ko o sabotango ame comment nazo mo mpepete nazo mo pepete po na bota soit disant na bala amenga pe na bali te quoi nano monzemba merci beaucoup Dari Palata merci voilà totikio to lukape na moni ba ndeko musuba zawa yalo yazawa pi yalo wi voilà yalo wi wana zopusana pakalowi ya Adolphe ya na biso moko voilà na posé pendant micro na nous pour na posé ce micro alors bah pendant très bien voilà yalo wi bonjour. Bonjour. Très bien habillé. Merci, monsieur le journaliste Barézi Baza. Voilà, tout très en gentil. Dior. Ah, j'aime ça. Yaloui, parrain ou témoin? Je sais pas. Témoin pour la circonstance, mais parrain pour l'événement. Voilà. Pour tout, le gros. Pour les tout. Voilà. Yaloui, Kuluta Masaku, Master Maswaku, Ndekwa Maswaku et les lots comme parrain. Parrain, eux, ont lourde charge pour la vie de couple et abattu. Yaloui, expérience à Ibala, combien des années depuis Obala? Moi, Gaï, donc mariage en 2005, c'est Lelo. Donc, Yaloui, pas Mbiaka. Donc, 17 ans. 17 ans de mariage, mais vie commune plus de 20 ans. Wow. Otobanda, Bolingwana 98. Donc, 2000, Penato Bandi, donc plus de 20 et quelques années de mariage. Donc, tu as 24 à 25, 25 ans. Wow. Le choix, il y a aux appareils, ma soeur, que vous n'avez pas dans l'auto. Non, non, vous n'avez pas dans l'auto. Vous n'avez pas dans l'auto. Donc, vous allez bien. C'est d'abord pour moi un petit frère que Dieu m'a donné. Et puis, tu fais dit, ma parcours est mon bébé. Tu écoutes dans le théâtre, mais Coco Mabandeko, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ils ont destin et ça rabattu. Et Bolongo est dans le stade qui a collègue, na collègue. Bolongo est dans le stade qui a petit. Na vie naïe, comme il y a na leki. À part cela et puis sous encadrement spirituel il faut aller dans nos pays parce qu'il faut que vous allez réellement bah Christ. On peut pas dire que je suis chrétien parce que Jésus n'était pas chrétien, mais bateau balanda qui Jésus bateau mona na carte na bango bizaleli ya Yesu. Nous on est chrétiens pratiquants et c'est de là aussi makamusu nzamba sali bisongolo. Libala ce n'est pas quelque chose où là le l'amour bien qui robala. Sinon vous allez vous séparer. Mais ngai na kozala ki parrain nanga nazolo ba ki bango wazana ba pareil ya bango moko. C'est-à-dire nous on vient en second plan. Il faut bango ba ebanini bazo sala. C'est-à-dire bazana ba problème na bango ba osenga ba gérer na bango moko comme c'est aussi le cas avec nous avant biso to yaka. Parce que biso to yaka ko appuyer ka décision ya malamu bango ba kozo. Mais ceux bango wasi bazu des décisions qui boy na boy. Nous on n'a rien à faire donc c'est-à-dire bango bazana ba pareil na bango nanu et c'est ça quoi. Voilà. Vite fait Halloween tikanangayo mais ba scandale comment obima et pas na mino ba comédien après ba mariage surtout plus. On en soit ce que ça na kaya moi sur mon mobile moko abimi kuna ce que ça na kaya mobile mon moi moko abimi. Na habite tant que parent s'attendre nango déjà par exemple moi le comment bongo et puis que plein de ça bango déjà baye ba que na moment où celui camboyer faut saisir faut que téléma boy. Il fallait que déjà que ça la moi le feedback ya nyon surtout wana ko yeba vraiment réellement ce qui kambo parce que ba oyo et comme les bandes comme ça il faut se réviser des exemples pour que les autres atoko ya sur la boulot wana te. Fallait quand même comme ka ko réviser. Bala no kala déjà donc comment écoler na ngoko yote. Te biso c'est to bala que ça c'est comme lettre. Nous allons casser na comme français. So pour comme na ki Congo ndenge maswaka auto déclarer awa be déclarer pena lettre d'amour na Guillaume mais na soka pena te mote fifa bezi donc la lettre d'amour peut amener mboka na ça a goût hein donc c'est à dire ils allaient que non il faut base à la conséquent ni pepe yaka libale lobité que non fait libale lobité sous expérience ya kokola
libala eza makambo ya mikolo eza bana mike. Voilà. C'est-à-dire bakoti na libala on leur dit déjà que beaucoup mi mikolo. Voilà. Eza na makambo so na pare kuna na tina ko yeba ngote. Beaucoup gérant pe bosilisi on na ndenge na bino. Et que boswani mais avant bolala boza capable ko simbana bofuka mi bo prier. C'est déjà une grande chose. Merci beaucoup à Loïc qui a dédicace. Je n'ai pas de dédicace malheureusement. Malheureusement. On salue tout le monde qui nous aime. Et puis, eza toile, nous sommes peut-être. On ne sait pas que l'on a les toits mort mabe. On ne sait pas que l'on a anglais mort mabe. Mais ça, na chant kozala, na chant malobanabiso. Écoutez, peut-être une ERT sensibilité naie. On s'en excuse. Et puis toza bato donc toza parfaité. Donc hermo peut déconaka. Mais l'essentiel les alliés que, en tout cas merci Nabino ba oignon surtout qui sont là pour nous. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que vous nous avez soutenus. Voilà. Nous sommes vraiment reconnaissants. Voilà. Merci beaucoup, Yalo. Je vous en prie. Okay. Voilà, donc c'était là Monsieur Adolphe Pakaloui, Yena Parrain, Ya Maswaku. Je vous laisse suivre les images, portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes. Bonne suite de programme. Bonjour à tous. Bonjour. Tikali ya hôtel ma tozoyemba hymne national. Debout, Congolais, 1 et 2. Voilà, tu vendis qui m'a pour te bandit cérémonie à 10 autres qui m'a l'obana, monsieur le gouverneur, c'est au petit de l'État. Dans le mariage de monsieur Banza, ma Banza Fali, c'est comme ça, hein? Et de mademoiselle Munganga Mayele Dorian. Banza Fali. Fabrice Fali. Ndenge akotambwisa libala mabota mpe ndenge nini bakotunga mabota ezali kotunga bota ya papa Mabanda na mama Mayele
pour bayeba. Mais ils ont toujours malamu que bayeba zo bala na bayeba bala kakala na bayeba komala lobby baza na mobeko mona code ya famille ko batanga yango micro miso bayeba lolenge nini mboka na biso eza kolengele makambo maso na kati ya libala na lopoto balobi ménage kati ya libota oyo tozotonga mabota maso na mboka na biso ekobengama ke ménage ekobengama ke libota soki esali mariage oyo tokanga lelo po mariage oyo tokanga lelo nde yango eza na ekopesa elobi mama Doriane to papa Fabrice badroit na ye soki ayoki te bazali kosaka na yango mais baceremonie mosusu oyo ya libota to mpe na kati na ecclesia ekopesa nguya wana te kaka na leta nde eza koporte baeffet baconséquence na yango sur notre vie yango wana eza na motuya monene libala oyo tonga mobali nde azala mokonzi nzoka nde na miso ya leta mpe na miso ya mideko mwasi na mobali bakeseni te aya se lolenge bo moko baza na badroit ndenge moko mpe na badevoir ndenge moko elingi koloba te mideko miso mikozwama na kati ya libala esengeli mezwama na bango babale bayokani mpe bandimi moko akpesela moninga te mais toza na situation misato oyo ya libota ya mobali to ya libota ya boye te libota etikali ya ye oyo atikali akotika kozwa mikano mpona na libota na ye ndenge ye moko alingi. Deuxième cas ezali soki likambo moko ezali na kati na libota mpe boyokani boza te ntango wana moko na bango oyo asepeli te akoki kokende kosaisir justice mingimingi mpenza na tribunal de paix kuna bakolukela ye solution mpe elingi koloba tete oyo akei kofunda likambo na tribunal de paix alingi su moninga te eza mono te eza ndeke taiko na biso mpona kotuzu basolution de manière légale soki bosi bolebi na libota boyo kozwa susu na yango te bokende kuna tribunal de paix bango bakozwa bino solution ya likambo wana boba ndenge alors ntango akopesa bino bana wana topona yango epa na biso wana bango tokoma bango na buku ya leta tokomisa na kati ya buku ya leta alors soki mama aboti papa solution mama aboti wana okoya koyepa na biso okofuta eloko te tokomisa mwana buku ya leta na commune nyonso oyo ovandi ya un état civil service ya état civil oke na intérieur okokuta mpe service ya état civil kuna oke na poto oke na ambassade okokuta service ya état civil kuna c'est-à-dire oza na raison tabi ono nakomisaki mwana te mpo état civil ezalaki te partout ezali alors soki okomisi ye bakotuna ye kombo na ye bakotuna ye sexe na ye bakotuna makambo nyonso tu banda mokolo oyo okomisa mwana o wana na buku ya leta mwana wana atangami nani congolais exemple kopesa oyo ozali mwana mboka kozala congolais eza lokumu eza fierté pourquoi parce que nabotami na papa na mama ngai lokola moko na moko na biso tofandi awa mais kopona papa kopona mama epesamelaki biso te ezalaki choix ya nkolo alobaki yo Fabrice okobotama na papa Kingandi mama Fulani nsima na yango akolisi bolingo na biso na baboti babiso nsima na yango soki moto atangeli yo mama na yo mabe okondima kutu kaka mokona bobebana na ye mpenza sukasuka en fait c'est l'amour que Dieu a mis en nous envers nos parents et ça ne dépend pas de nous et biso te tokolisi yango euti bo eza lokola kobotama congolais kobotama congolais c'est un choix de Dieu et ntango yo botami na Congo nzambe apesi na moko na biso etinda na mboka oyo moko na moko na biso aza na etinda ya kodévelopper mboka oyo peu importe là où on est peu importe esika yo ozali ozala soki mpe na se ozala mpe na likolo moto wana etinda na ye mpona kodelisa mboka
lelo papa Fabrice na mama Dorian babakisi etinda moko ya kobokola bana bango bakobakosa ote bango bana wana bazala bana ya malamu bana ya malamu ndenge tozomona mokingo ndenge ezokende namoni esika moko bakomi balobi bato bakomaka na bashege babotama bongo te bazalaka bashege na bakuluna te baboti nde bazalaka bairresponsable babokola bango malamu te lelo okoleka na nzela mosusu boye bakopapa na maseke bamonaki yango wapi bazwa papa na maseke ils ont vu quelque part e mingi mpenza moboto oyo atiki bana batengatenga na balabala bakomona kuna nde bakopapa na maseke moboto oyo azali na ndako na ye aza kobeta mama to mama aza kofinga tata to makambo nini baza kolakisa bana ndenge nini basalaka mabe namona yo kipinga na moto communauté l'université de bien mbala mingi esika oyo nde ebotisaka biso mikakatano papa Fabrice na amadune balobi banda lelo fo ndima eske moninga ndimi nga na kabayoko oyo po mingi eza wana lokwa na bai lelo boye na okende robe wana etikali ya Jackie mais ngani ngaka ntango olotaka robe wana te otemela kabaki yango kabango loka boni nabaki tolobaki abi oyo banda yo obotamaki no lelo natiki tokende boye nyonso ekomi biso mibale avokaba yango ifotuna ngai ombeko ya liboso ombeko ya mibale toutes les richesses bahéritage koya alobi bamakambo nyonso wana même sur le plan moral ekomi ya bango baso babali soki mama Dorian azalaka mikolo miso azalaka na ndako na ye kovanda nie alobaka te eva makambo ya libota papa Fabrice akolo babi likambo oyo eza likambo ya nakomona litomba ya libota na nga wana mpe atelemeli yango makasi mpenza ndenge mpe mama Dorian mpe akotelema likambo oyo na kati na libota ya mobali wa ye pamba te nakangi libala oyo baboti bo bayawa basine mikanda oyo basine mikanda ati bango bandimi libala bandimi te mwana mobali abotami na kati ya libota ya mwana mwasi abotami na kati ya libota ya mwana mobali akoyi motu bo moko donc c'est un peu cela bosangisi nyonso bosangisi bomoi bosangisi nyonso voilà epai nasukisi soki na kati na esika oyo tovandi soki motu moko alingi libala oyo te awa nazobenga papa Fabrice atelema na mama Dorian batelema liboso bwa ngai ye mpe atelema aloba te ye aboyi libala oyo papa Fabrice oyo ya liboso na ngai apete wabi otuna mikinami ya ngai papa Fabrice liboso nsima na mama Dorian bango bakosa biso piano na mwa mongongo makasi po kuna nyonso boyoka mpe batémoin bakanga piano bya bango Monsieur Banza Mabanza Fabrice Fali c'est comme ça Fabrice Fali acceptez-vous de prendre mademoiselle Munganga Mayele Dorian ici présente comme votre épouse légitime? Oui. Mademoiselle Munganga Mayele Dorian, acceptez-vous de prendre M. Banza, Mabanza Fabrice Fali, ici présent, comme votre seul époux? En ma qualité de l'officier de l'état civil de la commune de Ngiringiri et en présence de M. Yuma Lombala Adolphe,
et de Madame Nyanza Kembi Mireille. Je déclare que M. Banza Mabanza Fabrice Pali et Mademoiselle Munganga Maliane Doriane sont unis légalement par le mariage civil. À date d'aujourd'hui, 25 février 2022, ils sont mari et femme. Na kusenga sikuyu na papa Fabrice akamata ano oya somba kika pona mwasi waye akona ngo sikeza wana akula kusango na bato ome omape mama zo sambisa yesu keza Boyoka. Retu bila vina ndinga bwana. Tuba. Tula kidogo pase. Kento munu. Ma femme, mon épouse, la mère de mes enfants, Mourezolani Mingi, Boubou Yahi, Moukena pour confirmer na public, Geke Wanda Kento Munu, Tiki Lumbu Mouke Kufua. Singe me kwenda na mantwala mona. Je t'aime et je t'aimerai. Ah oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Portugais. Sans alliance. Portugais. Portugais. Déjà. Père de mes enfants, je t'aime beaucoup. Voline! Touche pas. Longi. J'ai confiance. Eh oui. Bis! Et mon ami bien été. Comment la photo?
Bougez. Ça va. C'est le moment de signer le livre d'or. Eh, moi, la bébé. Wadisalesa. Wadisalesa. Maman Doriane, oto yo vandi loboko mobali ya mwasi na mobali na yo. Na mboka na biso nde loboko wana eza loboko ya première dame. Ba mokusu nyonso tu bavanda na zamba nyonso soki mosiko wana. Soki omoni moto ayovanda wana ata ndeko na ye ya mwasi bana mama awa yo likosa moto sika avanda mosiko. Kaka yo nde na bongi na loboko na ye. Loboko mobali loboko mobali. Eloko nalingaki koluba lokola ata ya mokonzi ya mboka nali kopesa kaka toli mboka na biso bomoni yango ndenge ezokende na bana biso tokobota bango na bango tokobokola bango malamu bana oyo babotami na kati ya libota etongami na ndenge botongi yango lelo bango bakolaka malamu mpe batangaka malamu botamisa bana babino bokotango malamu tolobi biso tozolekana na biso yango ekotikalaka kaka ezongi te etikala na makambo ya mabe ndenge ezali awa baboti ya Doriane balingi Doriane mingi kaka ti lelo ata lokola kopeso ye lelo balingi ye kaka bafabrice ama Doriane mpe ndenge moko bota ya papa Fabrice balingi Fabrice mingi mais soki bovandi songisongi na bino kokuma makambo epa baboti babino nde bakokoma lobi bakokabola bino lokola balingi bino mingi bakolinga te onyokwama mingi bakoyebisa yo oma libala wana oboyi okufa mais soki boyebi kogere badossier na bino na nkolo na moto mosusu te na nkolo okozwa solution na makambo na bino nyonso na kosenga na nkolo apambola bino Amen. apambola biso bango. Amen. Ok, merci beaucoup. Tout le monde a su que nous avons l'hymne national. Et vous, Congolais, Unis par les sangs, unis par l'effort pour l'indépendance. Pressons nos France, longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles là, dans la paix au peuple abeille. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix.
Des libertés que nous léguons à notre postérité pour toujours. Et on dit, des sentir. Yoka ngana beta kalto. Yokuna kendo, supano. Base bi makuna. Basani, nini? Mikolo ka biso moto salonneur. Soko tena mona biso ka biso ndeto bala beto balisa. Ya boezala tikwa. Elo tolinga kinde yango yo. Donc tozaka mikolo ko seka na ko seka. Esengwela la kana matama na biso. Sai sur sai. Ah oui. Bokangai 2020 21 bokoti yango tina 2022. Ti 2023 tozaka bato sai, bato ko seka, bato esengo. Lelo en tout cas ndeko na biso Fally Maswaku. Coco Maswaku, Coco des enfants a honoré famille Libota Mobimba à Bali. Moi c'est kitoko. Mère na biso moko. Dorian le monde la biso. Ah mais oui. Voilà maman chérie na biso donc moi c'est na biso. Ah ça la portugais à beta qui. Na biso etinga likolo na ozela siko na yekina papier na ngana biki. Na ozela siko mère ya la sangai. A expliquer ngati ko na ndenge mikolo bino na théâtre. Boko santé ngati. Non, le basso lingala te. Portugais na portugais. Voilà quand on parle portugais. Ah mais oui pour ni des photos yeba biso to l'accès biso bi yeba fa yeba biso. Bimba fait aussi. Na yebiso. Eh mais oui, franchement to bani mo sikitoko. Ya boyezalati. Il fait ça na monde de théâtre. Elle lengi wapi. Félicitations, vive le mari. Conseil no pe ça pour na ba couple. Ba bandi vi na bango sika donc moi mon père à moi bénédiction en tant qu'artiste. En tout cas, Nzambe nde mopamboli. Nzambe déjà tango afungoli asopi mapamboli na manimisa lo le fungwa mais sopi muta mokili azasu na loba ya kubakisa te. Tozo applaudir kaka, tozo pesa ka Nzambe merci na bénédiction o ya sopi na mukola lelo. Même likolo bakombo na bango za grave po bakokisi mokano ya Nzambe. Oyo Nzambe asangisi muta mokili zoka bibebu na yo kanga yango. Kanga ka munoko no po Nzambe sa kokisi akangisi asangisi yo muta mokili lo basuni. Oya na matongi oya kochola oya na ba video oya loba neti nini muta moki yo kanga ka munoko na coin ozali muta keto ko kanga mbanga biso bato esengo bato to sepeli tozobina na lobi loketo nanga déjà na saki ba répétition nde na sa bwebo kanso na kati nzolo ka loketo mebo ndima te ke nazobina nde donc ngai nde ngundele fezala pour naza na sai makasi na pesika longonya na ba loketo ngoyo kati to mona ozano boko pona yango kasi yo tozo zeka papa mokonza kende tango milulu nde ko fuluka bino bomona nde mabina ah oui muta pekisanga te vamos embora pangilomba konsali yanditena ebima kenwoso epangiambe ufufamo wale bisola vamos embora vamos TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à ça Peric Boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire.
Yaya, toyokaka ba exemple à suivre, cette fois-ci exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.